Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Triste réalité, actrice Jelem abeti lisolo ya vinae. Pour na ba obebi actrice Jelem te, je pense na otie la bino photo yango yo. Parce que tant live bandaka azaki non na mulili, mais photo yango azaka penda taille lokola mama via et curieusement a s'inspira pe na mama via pour ça la théâtre. Azape muyombe. Donc actrice Jelem dans le concept de Fatou Kaembe, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Batuna qui est question sur kaza marié. To yebi biso nyonso que Jelem abala. Nazaki surpris ya koyoka que Jelem a divorcé. Lokola ayaka pe na makambo na réseaux sociaux, eza pe page pe makambo na ye mabeti lisolo. Yango nalobaki que concept oyo soki ba utiliser yango bien ba oteya bato ebele. Bato ebele ba sepele na ngote pourquoi venir parler de son divorce sur les réseaux sociaux, elle devait se cacher. Mais moi personnellement j'avais beaucoup aimé parce que mibale ebele bazo uta na étranger bazo ya minika na ba astuce moko. Alors astuce wana technique wana ekomi démodé, ekomi déjà remarquable, ekomi très visible qu'ils a makamba lokuta. Malheureusement, elle aussi, elle fait partie des victimes que cette astuce wana que non na fanda na mboka songolo pakala naza marié mais naza divorcé kuta lobi mobali yango albaki aza divorcé na année oyo azalaki divorcé oyo l'état ya mboka mobali yango place azalaki apesaki papier ya divorce nde année wana soi-disant nde ayaki kobala Jelem. Mais après tant makambo ye kobarde ma vérité ye kobima abalaki ye po approuver mwasi ne oyo bazalaka ne na poto que aza pe capable ya kobala mwasi mosusu na Afrique. Yango aponaki mwasi aza nsima kitoko très belle. Azalaki mwasi moko te kalingai peut-être na motema te. Azalaki mwasi moko oyo azalaki mwasi ya koprouver osaka na yo za nani za na kobala pe mwasi mosusu. Et puis aki alingi Jelem mwasi mbinga mwasi kitoko po approuver mwasi na ye ndako. Donc en réalité il y avait pas l'amour. Donc jusqu'à na moment que mutako ndima sacrifier mbongo ona yo la option et makamba bongo ezo salema trop ezaka na bato ya théâtre te parce que ba réalité bongo eza ebele. Alors yo mwana mwasi oyo mobala azolinga ya kobala o soki alobi tu es marié na tikala kobala te eza mwa différent na je suis marié mais je suis donc j'étais mariée mais je suis divorcée ou je suis dans la procédure de divorce. Il faut faire très attention parce que cas ya Jelem eza un cas de plus na ba cas oyo ezalaka déjà. Sauf que abeti yango mwa mulai nga na ekokuta na mwa ndambo mais la partie oyo nga na zwi eza vraiment partie moko très intéressante pona epesa biso ba leçon ebele. Mbali boso na okaki obana na moto mabengaka après 3 mois so bengi numéro ne leka te. Mais elle comprenait toujours parce qu'elle croyait en cette relation là et c'est très triste. Bientôt dans la bino volume batuni question en tout cas Jelem natikala koyoka eno na ba polémique te bazizani te aleka pe ba émission te soki peza ki pe concept o ya Fatou Kaembe te tonge pe to monete mais expérience na eza vraiment kitoko mingi et je pense qu'à préférer ko betango parce que à profiter peut-être après ça bato o ba yeba ki ekabala ki peut-être nzamba ko sala so grâce mutu sa ko bala e lisusu ozomona mais expérience wana o ya zwaki abi pesi leçon ya vie ki bilo mususu to mona priorité en réalité c'est vraiment priorité te aye ko comprendre makambo mususu
oyo eza priorité mpona vie na ye à travers bachoc oyo aye kozwa parce que ye mpenza alingaki sincèrement na makambo mosusu bodécouvrir bino moko nabandaki kaka kosala intro mpona pesa bino goût na expliquer bino mpe GLM aza vraiment actrice comédienne na biso ajouaka mingi na bafatou Aminata ajouaka mingi na bamodero ajouaka mingi na Jérémy Chabani en tout cas elle est vraiment elle joue bien na ndenge na ye parce que aza na particularité na ye ya douceur et tout bazalaka bataille lokwa bakarine ya mado mwasi mbinga mpenza. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésite pas de t'abonner. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez cette vidéo parce qu'il y a une personne qui est en train de traverser des moments difficiles, qui se pose des questions. Pourquoi moi? Mais tu n'es pas la première. Et peut-être tu ne seras pas la dernière. Peut-être tu te sens très coupable, tu te dis que je recommence encore à zéro. Mais quand tu vois une personne qui est passée par là, qui raconte son histoire, elle n'a pas dit que c'était facile pour elle de s'en sortir. Mais elle est quand même arrivée à s'en sortir. C'est ça le plus important. Peu importe la durée des problèmes, la durée que tu vas rester dans le problème. Mais dans le moment où toi, tu n'es plus dans ces problèmes-là, ça prouve déjà que tu as vaincu quelque chose, que tu as une histoire, tu as même un conseil à donner à toutes ces personnes qui sont en train de traverser dans la même situation que toi. Ça, c'est très important. Et je pense que c'est même ça le but même de cette émission, Natia à GLM, parce que ça vraiment, on a des leçons et belé, il y a vite. Tant on a bala qui GLM, à côté de GLM, déjà, on a bassini ça. Alors, toi qui as un seul enfant, peut-être on va l'abandonner. Est-ce que nga na obala lisusu GLM babala ki na bana misato obala uti pinda poto ye a honorer ndeyi malgré raison oyo apesaki na sima wana ezalaki raison mosusu mais la famille a mangé déjà la dot, elle a déjà mangé la dot, ça c'est l'important. Alors suivez la vidéo, moi également je suis avec vous, je profite rapidement pour le contrat des promotions et des publicités pour vos problèmes de chaîne YouTube. Nela NG et toute son équipe sont là pour vous aider à fixer vos problèmes de chaîne et surtout à collaborer avec vous avec un contrat de promotion. Mais si tu veux aussi soutenir Nela NG officiel, ton soutien est la bienvenue ici chez Nela NG officiel. Suivez la vidéo, moi aussi je suis avec vous. Suivez. Kena ko fanda ya onde fasitenga copine nanga ta mamoni ndako Rosie aza pe actrice Rosie Milambo azaka actrice ya mode nde abenganga mafa oyebi ete na bi Rosie trop bien nde abenganga mama na moni ndako moko ana komi na Kinshasa yaka kotala na ke natali ndako $400 na négocier titi dans le bon na pesi garantie nanga na zwi mbongo nanga futa loyer ya maison à restaurant place na ndo futa la restaurant ezaka 1000 et puis bailleur nanga moi au moins na futa ezate na ko sacrifier bana tina niveau te, donc il faut que na zwana no place ndako pona bana bazala à l'aise mais lokuta ezo continue mobile alobi na on tindelo mbongo le 16 on ezaki février 2022 libala esalamaka na 2021 na août, le 1er août 2021 ce que on est au commune à février 2022 alobi nanga nazotindelo mbongo le 16 on tozali le 7 nake na koti na ndako avant le 16 on a le 15 là on a coupé appel ya kati na ye abengaka te nga na obenga oyamba yo te aka kobenga nga ti le 11 mars pour place o bato mosusu baoya ofingela nga ke bino basa maboke bana mitema o balinga pe balinga bango ba chérir bango bapesa bango valeur nyonso to aka basi ezaka musala nde sala biso de séparation na biso ezala misala to zaka basi normal sikoyo nyonso wana to na sangisi yango esukaki wana te na patientaki penza oh ya tango bali faut luka raison valable est-ce que yoza makantikete mobile nanga o ya makamba o sala eza ya mabe et ya olobani ba difficulté yo faut supporter difficulté faut za na motema ko gérer ko za motema ko supporter na supporta le 11 mars aye ko benga ngana eseka mbi avie o ya ngote to kana o petit na oti
Oh camarade na au niveau normal memanga nga linga ko blague na mbali nga linga mbala soda te na ngambala za amina nga donc to solo la to seka to sa ba blague no so esengeli na ko sa Lopez zuwa en blaga ke nango normal mama oswana sone pesa bato kanda oya bomisanga pamba na tanga su kombo te maintenant ya kufa na tension na boyaka na supporta ti ay ko benganga le 1er août parce que le 11 mars wa benga kana tanga na ibisenga bive obiko obeta mabe o petit na to kana bongo te na go bomba te le 11 mars ay otindelanga $1000 atindi mbongo abi luka solution place oza flat oza futa le reste na futa yaka makambo ileka nzoka nde kuna mama bana moto epeli mekoto mo aloba vérité ezate bon question na okuta mibale na okupoza okambala moko po continue oyebaka te kaza marié awa na poto nayebaka azalaka marié akoma divorcé adivorça na mama bana na ye alobi nanga depuis azwi acte de divorce na maboko ça fait 1 an ok une année donc tant aza déjà na papier ya divorce je me souviens senga besko ko tindela ngango abisenga isa na anglais ngabi a pas de problème na ko traduire ngo na Google abisenga d'accord afongolela nga mallette afuye ba document tindela nga acte ti moko abisenga bi maman na omona ngote na okepe musala sko mobali oza na confiance na ye okende to banda ko insiste tala mibali basala biso théâtre belende baza boy mais baka ko condamner biso basi surtout biso ba fille ya télé ya média sorry et ça la bongo na ndenge makamno se leka kuna ndongani kuna moto epeli kuna yena mama bana na ye oh ba vérité musuna moyo kango après deux ans quoi moi si moko abalio oui alingaka yo abalio mais pas prouver l'autre là voilà qui sait que na capacité au bala moi soit lekio ana trop jeune donc moi c'est kaka wa lekio na ebaka ngo na ba conversation na bandeko na ye mais bandeko na bayaka kobala malgré bayebake baoya po approuver moi bandeko na ye bayaka kobalanga baza famille chrétienne basambelaka balobaka ndeko na bango ayesa bango adivorça pe kana nga yebisanga ouais donc nde baloba na komi wapi je l'aime zonga non pardon J'aime zonga ba parter kitoko miniature ko yako kipa zonga mama zonga donc eleka bongo bandeko ne bayake pa na biso babala badota na banini wana famille na ye so otali côté ya kopesa basanga ezaka ba camarade te ezaka famille na ye parce que ya zwaka contre-temps par rapport ya lobaka musala mais nzoka ne ayebaki très bien que soki aye e luka tosali coutumier civil religieux donc kune koyinda parce que divorça te mais awe pa nanga loba nanga non ma chérie epesi contre-temps moyen na ye ezate parce que ezaka fallait ya avant 5 jours à libala topesa dia date ya libala nyonso eleka na supporta o esengelaki ti jour azo souhaiter ngai joyeux anniversaire na ina lobelo moko siko na tout basali biso ba artiste est-ce que papa mati miniature mais pour ni ya dudu ba maite ke miniature te papa mataki miniature te parce que ngai mutu na yaki na réseaux sociaux te omoni po ya biso bata ba choquer mutu théâtre bato ba lobeli te po wana yo za victime mutu aye ayuzu yo asakani na mutema na yo. Mais excusez-moi, mais il y a Doudou et Mati parce que il y a Doudou na Juju mutu baye na internet. Ouais. Mais à bango ezate que non mère ya lobi bien ye mutu aye na ngote na réseau. Moi je parle dans le sens oyo ke ba blessé aza victime basali mutu théâtre mabe fo bato baye ba ke biso pe basala biso mabe ezaka biso te po bima ba escroc bandumba bango boye bazoki si pe moko na biso fo baye ba non ma chérie beaucoup de filles na bana miche na kati nous avons victime makambo ebele. Mais Wana c'est différent parce que là on parle de l'amour. Là on parle pas de tu vois, il y a des choses différentes. Là on parle de l'amour. Ah toi pardon, je vais la famille va tapoter live ma fa live sans commentaire za ki to côté ba façon ça commentaire te
awa toloba mpona bolingo oyo ekendaki ntina mariage c'est différent na makambo ya dudu ezalaki tu vois non baconversation et tout mais là on parle de mariage toloba mpona deux familles. Oui, bandeko na ye bayaka bapesa nyonso batikala na niongo ata ya alimeti te fo oloba batikala na niongo alimeti te mais après na on ezala tokendana na ndokende tosolola bango mpe ta mosusu bacomprendre te bapesinga information quelque part baza babe mbala alobaki ntango bandaka koswana mwasi abandaki koloba nga na okendanga kini na ozwa mobali nanga boye na boye donc naye kotala nyonso ndenge elekelaki nayebisa ye ngabi papa vi eza nano molai ngai nasuki awa relation esili awa na kukufa to lokula bato mosusu nde baza kukufa donc ndenge naza na bomoi naza kobokola bana nanga misato wani ya bansi moto mosusu akobokola bango lokola nga aza to donc il faut que nabatela bango ntina suka nakosakofie bana nanga to batikala na pasi babenga bango bandoki babi mama na bino asalaka théâtre ndumba wana likolo mpona baji donc na stopa na tika ayaka kusenga baeskise ayaka kusenga bolimbisi mais atikala kuchange to bizaleli bandaka komonana kaka ke oyo aza koluka intere moko songolo ata boza kosolola bien boza koseka moza komona ke oyo bosolo eza te na elongi na ye na monoko na ye bambibebo na ye aza koloba makambo neti ya solo me ya lokuta donc finish esuka wana c'est bon mpona question non bon nga na suki wana ese bato mosusu baza na baquestion bapose Diana wakasomo pardon bozongisa yesu na mitema bokozongisa bango nana tango mweza ya mani bozongisa yesu bozongisa yesu Joël ezaki tourno vi kolobaki te onga na posaki donc tozonge pas Joël tokitie pas président Herman Diana ngala ma question nalingaka kunze kointerprete nalingaka baluba makasi ma question tout nga na poser na monde déjà se poser na question na ngeza kaka era eko bala yo bobala na kaka coutumièrement ou bien bokendaki tina niveau à l'état mama tobala na ye kaka coutumièrement po soki ezalaki na civil nga mpe na singa ya makasi na kingo no bouging po ti lelo mpo na ye c'est ma femme ben apesa donc mbele mpena no bouging mbele ti lelo alobaki ma femme nzambe merci nzambe merci yo kutu bimi na relation toxique c'est bien du courage batelela biso ka bana bien ya important enisi natika déjà maman na ngai natika merci beaucoup non na moluba te eza nane congolaise na moyombemi natika mpe tuluba j'ai une question quoi encore c'est ça eza coquette mtalobi j'ai une question joli ça oui coquette female baby laquelle maman vas-y mata oyo posé ma coco bonsoir la famille bonsoir Bonsoir. vous allez bien manalingana mono te Kodeko, je t'aime. moi je t'adore Oh, c'est cute. Merci beaucoup. nana la question osuka te pardon mon cœur reste ouvert on alingana yango te na banga bakokoko osi lelo kanda okoti Oye, eza na miniature. okiti tozongisi yo Okiti tozongisi yo. osala erreur ifaloleka biso Ok, la question là, je l'aime. C'est qui ton idole, la théâtre? Idole. oui Idole. question Ouais, idole, non, ils ont la théâtre. ezala mama via
olandi oza idolâtre ntina nsima mpe kaka nyonso ozolanda kaka vraiment ozomona makambo yango ya joli ozomona Herman. Hey, yo nde kindoke kocho tina cerveau. Hey, Je l'aime. Oui, ma belle. Gela, est-ce que yo na ma vie a besoin d'une relation normale, relation bien? Question va poser à bon. Ouais. yo muto Oui, poser très bien, kaka. Tosolane, très bien. Relation ni bon on a maman vie. Tosola très bien ça maman. Nalingake mingi tozakane bien. Ok. Je l'aime. Oui. Je l'aime. Osobimana comédien. Osobimana comédien. Nyau azawa na zoze. Ba comédien bazaka bakape mibali kitoko. Bakape basi kitoko donc c'est normal. Yebisanga soki baza kitoko pa obimana comédien oui ou non. Mais pourquoi pas? Tam soupe na goza la après ou avant. Ngana zolo Mais on baya. veut dire laisse. Yo zolo ngana pitiri neni tozolo makambo avant. Kasoroko lako. Mais avant nini après nini? Nami tika bata banalize so balendi baotika. Avant na après ezaka kandenge moko. Ok. Soki mobali moko Nalinga. Olinga. Ok, très bien. Mbote bimi. Mbote bimi doko loza sincère nya waleli te. Siko komode wana. Soka proposa ke libala bana bobalana. Oui, mobali tobalana. Ok. D'accord. Tozotanga bakonga batete ya kotanga komode. Seke boza kaka. Jamais. Obi bobalana. Ok. Question na yes, alobi bien soki a proposa kanga libala. Est-ce que tonga to balana? Nena lobi oui, pourquoi pas a mobali. Ba comédien baza mibali. Mo biso moto bomanaka na biso c'est bon. Nanga zo bien maman Coco. Toujours yoka ba réponse à je l'aime te maman. Ma Coco na ordre nde tokende eza tour na yo mpe ekoma mpo poser baquestion yango no na ngai nasenga kaka te omata siko toza na président Herman après ce yo kala miniati. Diana. oui Omata minya. donc après jelem eza yo parce que oza moto asika oye na lingomba donc après jelem makoko moto omata mais mpona tour ya baquestion tolandaka ordre après président Herman demone nana biladi merveille et puis makoko yo po poser Mais botika ngana za accord auditrice pardon on m'a tâté. Na série permission te. C'est bien, après senga permission. Ouais, il faut senga pour pas. Senga pour pas. Ah. Mais ok. Question nanga beaucoup kimisinga question. Bozongi sanani yesu na mitema na ndoko nanga nanga kina loba vraiment. Zongisa penda Yesu. Ok. J'allais mozana combien d'années na A? 9 ans. 9 ans. Tina joue na ko ça 10 ans. Ok. Bon souvenir dans le théâtre. Eza ebele. Ndeti moko. Epesanga famille munene. Na uma pe na famille munene. J'allais mère de combien d'enfants? 3 filles, 3 enfants. 3 enfants. Vanana bango sika moko. Oui. Ok. Na de 3 enfants soki mwana no moko ya mwasi ya telemi alobi mamanga mpe na ngina sala maboke lokola yo. Te na olinga te. Pourquoi? Par rapport à la réalité on a coûté nango. Okutana na nini? Si ce n'est pas discret. Place nyonso na beza na bato. Joël elobi abetelaki biso lisolo producteur amema bazoke nzela bo producteur atelemisi mutuka asombeli capote. Joël alobaki lobi bongo. Producteur moko akenda kosombela capote. Donc
Oh, mais c'est vrai. Ça passé. Oka bakomba bato eza important te ya koloba mais makambo nga nalobaki lobi alobi eza préservatif vrai ake mbala moko Capote, capote. condom. condom Oui, totanga prudence, combat prudence. basi eza mabe. Prudence. Ok, d'accord. Je pense que à l'avant-dernière question. Au lobby, moi, pas dans la réalité, au coup d'un la théâtre, au sécurité. Moi, nana, c'est le théâtre. Te na olinga te. Na olinga te, ta mosusu kombo nga na wabunda mwana nga ta mosusu azala mpe faible, donc na olinga te. Ok. Batraitaka kabino ba comédienne. Miyibi ya mibali ya bato ya poto, vrai ou faux? Tala miyibi ya mibali ya bato te. Oh, mais c'est quoi ma question de Ok. Oui, d'accord. Toaka miyibi ya mibali te, problème eza nini? Omoni biso toza na media. Mobali boko vanda, aota TV, nga na oyeba teke mobali moko aosepela na nga. Ok. Tanga obenga yo oluka yo oyebi so te ke naza marié. Ok. Parce que soki ayebi so vérité naza marié, okondima na yo ke te ato vivre na biso, mais mwasi na yo atikala ko comprendre relation te po nga pe naza mwasi lokola ye. Ok. Nanga osa ko blessé ye te po nga pe na motema na olinga pe muta blessé nga te. D'accord. Moni? Suka, je l'aime. C'est la relation amour. Il y a des fois. Pardon? Miaou. Ne comprenez te. Na comprendre la question na te. Et président moi bandela na question pardon. Question na ngezabo. O sala déjà relation amour. Ya mungwa? Des fois. président loba bien partout Lele. Président naka mwasi opela muyombe 100% naka mwasi penda. Mobimba. TikTok. Moi so na keno bongo ba o ba yebi ba finga ba yombe oso bandumba to bandumba pa mibali on mabali na biso. Do mobali on azana ye na osale kindumba o esengeli ona na Merveille Amado. Merveille Amado, s'il te plaît, vanda bien. Auto kita parce que TikTok a senga kina kitisa yo. Apparemment, il aurait pas nous des autres déconner. Les autres mots ya Merveille Amado. TikTok a le baba kitisa ye. Quoi ni Herman? Je ne sais pas. Avant bien. Avant bien. Peut-être. Oh, deuxième fois, tu es kitisi. Non, zongi ça, mais après ça, la caméra, moi, sima. Et le ngemo, on a bien. Bah, comment on est le mineur? Ok. Yeah. Donc affaire amour wana jamais pas na nga etikala pe oyate. D'accord. Alors, merci beaucoup. Moi, je finis avec mes questions. Merci. Merveille Amado. Oui, ba yombe to bandumba te to amande basi o pe na mwasi. Hein? On peut se lengi. Pas mon le quoi mineur. Nani? Attends, moi, si. Dimon, après, Nana Village. Moi, je finis, Diana. Merci pour tes réponses. Herman, il y a qui ça est dans le Rwanda, donc il va donner un petit peu ça. Non, Tika, Herman, on peut qu'on a le TikTok, c'est pas obligé. Tika, non. Ok, yango tiktok yango elongi yango eza baminere elongi oyo baomona eza ya baminere moto ayebi masumu ebele boye veut dire quoi? Yes. Nana Village, on y va. Nana Village. Azanante. Pekena. Dimon. Ma coco. Dimon Pasate. Merveille après ma coco. Merveille Peke. Papa Bio. Boni. Bon, ça va. Merci beaucoup, Trullo. Bonsoir. Donc, côté d'un côté, et à d'un manque à respect, vous excusez. Et pour la question, normalement, franchement, dans la question, on a le courage. Na mère na biso parce que dans ma ramamiba la poto déjà moi-même naza exemple naza dans les cas d'étape wana aussi
Et à la réalité, comme elle a battu, surtout ma ramena bango divorce. Ne si le lobo na comme attends mon bal a divorcé à solo nanzimate. Il va ba clé oui. Attends mon bal a divorcé à solo nde tinga nanzimate parce que ça va biloko surtout biba la poto ba nango ebele. Ya mado conseil te. Awa question. Zela to koma na tu na yo. Conseil kutu komeka te. Luka numéro je l'aime na privé PC conseil, on te peut se conseil. On peut s'en des conseils. C'est notre conseil, est-ce que maman. Tu as opesa un conseil. Ponga moko ta na mi pesa ki conseil. Nana ami ndeola biso Rosie. Ye abano rappelinga toujours aibisinga je l'aime oyoko koma je l'aime après zonga gloria. Vie ta vie. Ozo comprend pas non même. Bonsoir grâce nous solo. Herman ma sœur à grâce. Ah bata wati ma fa. Ozo yo ka merveille. Oui, na yo ka mama, na yo ka. Donc eza na momanga akoma kike mafuta na opakolo mona na te. Non, yeah, pas de problème. Obimi simbango ebele ya mafuta mais ozo pakolo ko mona nga na te oyo te. Oyo ezaki na filtre te loko te. O mona nga na ngote. Donc na bebaki na koma pena ke te suki boy o kokate ozo bato sala ni maramu so sa donc mozo ko mituna mais elo nini donc elo moninga na za bien na oseka parce que na mizongi se ya elo excusez-moi na nina tuna question moko bobota na e grâce pour vidéo ba ko mona na boy oui to mona naka OK to mona naka me ko banga te amemanga na logique ya pasteur parce que koto ngo kende anga amemanga na logique ya pasteur futa mbongo na e bo pasaki à l'acte oh mais apesi la afuti mbongo na e Joël boni bo moi c'est ça ezo sala ameme le logique à serviteur ana besoin na yo alobi avant simba yo ala kisoki alingaka yo il faut adoter yo azongi après bambula makambo libala esale miyebisanga après libala wana o lakaki ki avant o simbanga il faut dotenga oye Kinshasa soute oliembuma te yanga nini donc ça fait dire depuis à pesa mbongo libala atikala oya suki atikala oya soute. Donc, pour la olobake, naza normal. Chez moi, tout va bien. Vie au vivre kaka te, ce qui faut zalana mobile, non. De yo moko faut elo kwa biso basi to longolona na mitu na biso. Oko zalana mobile te au vivre normal. Problème est poser question awa babi olia qui est déjà au tiki mikuwa. Bon wana mususu wana exakala je l'aime ngani ina tuna question moko zala sincère na biso sikoyo na batani nyonso oyo asalaki azalaki na poto ti apesi mbongo libala ti bovandi sans ayasa nini yo trompaki ete non tu es sûr tala mutu azalaki soki abengi yo place nyonso oza foti ya video okata pe connexion te parce que mbongo a connexion eyaka yo mutu ozangaka nanu linzanza miliki te ozangaka provision te ozangaka eloko te bon soki oluka yo ozanga charge power mo mpe nazalaki na babarbabe mo mpe bakoinse anga mpe na respire ok basoso sisi na baquestion nga tisi ma question Lise kosakana nga te Coco kanga micro pardon ma chérie en tout cas lolo na ozozongisa yesu na mitema azalaka deja na motema na nga nde apesanga kimia oyo ya solo pa oyo tolobaka ya bushi oyo ya kolobaloba blablabla Maglo. oui mama Nga na otuna question mo Maglo. Oui. En fait, moi, on mibale peut-être. Si on a boye, soki mutu moko amonani, et que chance ya parce que on a le chance à liba la limite à ngote. Abala yo.
est-ce que otikela epe temps ou bien ope sa chance na libala mususu na yo moko pe deuxième question na yo moko ndenge oza boye omilobela nini mpo na libala so batuni yo maglo mpo na yo libala eza nini oloba nini Oui, il y a les bossons pour la chance, non, on paie sa chance, mais il faut comprendre place on a matambe. Il faut nous appeler temps, il y a Hollande la moutoana. Parce que les balles les a jeté, les balles les a auto ça la théâtre été. Les balles les a réalité mususu. Pour outi, ouais outi gauche ou outi droite, boye bo sangani. Donc comme na vie mususu na kati ya libala. Faut le ko na o gérer ye. Do eza facilité. Mais ce que ye et ya ba libala les a simple, oui, les a simple so bozo se comprendre. So boza bosali dio, bosali amitié. Pour yana ba couple mususu bazake. Moni boko vanda bobala uta musala yebo abano beta ma chérie ya etala kuto bobando tonga bozo seka mais keba yana juronga yaka bololo yaka faut koyeba ko gérango faut koyeba ko surmonter nyonso yela kabiso ouais faut koyeba ko surmonter parce que nyonso yaka na kati ya libala tant balobaka pour le pire ezaka te manque à besoin. Même dans le comportement, même dans ma cambébélé. Donc, moi, si, il faut que gérer. Ou mobile, il faut que gérer partenaire. Boyo kani bien, boyo follow, c'est bon. Là. Ok. Deuxième question, on va répondre. Et première question, on va répondre. La libala, na yali bosso, na répondre que na repé sa deuxième chance, mais il faut na comprendre bien. Parce que ça comment dirais-je le quoi mutu basu na nyoka monta ngocha lokolo ya meku mafoko 600 Joseph qui ont peut-être 600 d'autant ngocha lokolo peno so meka est-ce que musielo eza ou pas musielo voilà on a moni musielo na doser un peu mais en vrai dire na surtout que la soli balate o eza réalité. Ok. Na pemina osiko. Merci beaucoup. Milambo atika théâtre était aza toujours. Je pense que ba question pour na gele me koki to batumsu ba na ba question. Je crois que koki eza pe belete. Awandambe na ngai. Ngam na fanda ki na nga. Merveille madum to mata. Bo tshela ngai na miniature. Bo tshela ngai na miniature. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.